Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Bana notre père bana CFC bana Codef bande obalandi émission na biso mbote mingi et sengo ezalaka yanga kokuta na bino à travers émission oyo wapi sika bozoka ba news ya centre évangélique de la foi en Christ lingomba oyo kambamaka epa ya mombo na kolo l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme de la foi bakisi l'homme des chiffres yenani le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi boyebi CFC et c'est ça makina en France kuna na 66 rue Maurice Gainsbourg na 94 200 Ivry-sur-Seine ouais pesika toko yanganaka CFC France bana notre père biso yeyo lelo tozana veiller zawana na CFC France toko bondela butu tango batumsu balali biso tozo bondela tango batumsu bazo nimba biso tozo bondela tango batumsu bazo ronfler biso tozo bondela tozo kumisa nkolo sumasi à Nazareth nzamba kondima tata nanga Mayata les dieux vivants véritables et kozamala mingi profiter na occasion oyo ndenge yemoko mumuna kolo lubaka bi tokanga nzambe na temps pe na circonstance lukoko tan lisolo oyo o témoigner lubake veiller ya liboso ya CFC France nga nazalaka pena monaki loboko na nzambe na tatola ki kolo sumasi na nzamba solo pe ya bomoy boyebi na France tozo préparer 4 dimanches de prière et de délivrance au sous thème na yango ezali pardon oyo ezana thème ne crains pas crois seulement kobanga te kasi ndima kaka yo ndima kaka natali na Bible na moni Jésus azobisa de kwa Lazare tant azotuna atuni bombo che wapi abia oyereta nkolo yereta abeli awo monanité tolelie awa kufi o monanité to si to kundi ye abi n'était-ce pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu yo ndima kaka to bungisi kondima chrétien lelo to bungisi kondima ba chrétien lelo to bungisi kondima na biso to komi kondima makambo o ezana tina te makambo pamba or tondimela kombo akolo Yesu Masia Nazareth kombo o epesa mela biso makomé lobi na biso voilà pourquoi il a été souverainement élevé. Il a reçu le nom qui domine depuis les cieux sur la terre et sous la terre. Kombo nini kombo akolo Yesu Masia Nazareth oyo mabolongo nyo se fuka maka liboso na yango devant le nom de Jésus-Christ Nazareth tout genou fléchissent et toute langue confesse minoko nyonso etatolaka Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoy yango na isa ba notre père ba na CFC peu importe problème ozana yango maladie to problème mukanda problème nani yakato bondela surtout na veille lelo yakato bondela au mona loboko ya nzambe 4 dimanches de délivrance de prière et de délivrance sous le thème ne crains pas crois seulement ndima kaka yo ndima kaka yo ndima kaka au moins loboko na nzambe. À cause de la foi, eza touro yo na Suisse le 11 février na Berne wana na obenga bandeko to mekosola na bango tozo ba détail ya Suisse et ça moi bien mais avant ça to la nananu extrait oyo bongo tozonga extrait oyo ya Bogo Sanderson a proposé biso bongo tozonga to ba lisolo na biso poto beta lisolo ya veille lelo na France wana suivant. Emmanuel,
sur ce plateau spécial réveillon ya lelo veillé à CFC France yango te ko lobela lelo bana notre père nazolu kato solam ne to yeba makambo le gandeni lelo veillé zali kuna na France veillé zali bongo na CFC France toza wapi toza na 66 Maurice Gainsbourg 94 200 Ivry-sur-Seine wapi bokozala wana elongo tokozala na mumbu na kolo le prophète Chavni oyo wapi tozo kumisa nkolo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi nzamba kondima ya tata msoma yata na benga no bandi kwa France na benga no bandi kwa France to sola bango ba exception ndeni bazo préparer na banda pa na luka ya Florentine bandi kona biso ya France bana notre père na luka nanu ba bisanga ndenge ni bazo préparer veiller à lelo to kumisa Jésus-Christ Nazareth obina pongo tokobina pongo to kumisa Jésus-Christ Nazareth et longo voilà ya Florentine est là. Bonjour ya Florentine. Toza en direct na de la foi TV tozo le bapon na réveillon ya lelo kuna bozo préparer ndenge nini veiller o ya lelo veiller à lelo tozo préparer ngo malamu bon tozo zonga na banda kupona ko pema et puis na sima on va être vraiment au top parce que si tous à la format makasi quoi parce que quand on regarde bien comment ça s'appelle train et aussi un peu plus tôt donc tous à l'obligé tout comme un peu plus tôt pour tous à la place Bercy et tout yes plutôt ya ngonde heure nino 21h30 deux fois comme comme avant 21h30 voilà. To benga ngo Bercy rotonda sous ma casse. Souka. Yebisa ba notre père de partout ba ya veiller lelo ba longo avant au pesi ba on a adresse. Ba notre père bolongo avant 21h30 déjà soyez là-bas. C'est à la rue Maurice Gainsbourg 66 rue ou avenue, je pense. Maurice Gainsbourg. À 94 dans Ivry-sur-Seine. Ok. Donc, c'est pas loin. Il faut vraiment faire vite parce que le RRC, à partir de 21h, ça commence à fermer parce qu'ils font des travaux. Donc, il y a des bus pour arriver, mais il faut vraiment être vigilant. Merci. Sinon, le départ de la veillée, c'est à partir de 23h. Voilà. Merci à Florentine. Donc, arrivé à temps, ça fera du bien. Je rappelle que veillez à l'élo na Ivry-sur-Seine, on a 66 rue Maurice Gainsbourg. Bana notre père Nyostos Dana, veillez à Liboso ya CFC France ya Ngwana. Zala wana pour que tu l'abonné na Nzambe. Kolo Yesu Masia Nazareth. On va encore tenter d'avoir une autre personne. Je ne sais pas qui appeler maintenant. Nous allons essayer de parler avec nos amis de la France, CFC France. Faites bien un prophète, yemo prophète Chavni, mais nazo mo naza occupé na mekte na mekano bien maman Odette. Maman Odette. Amigano bien maman Odette. Donc les lots veillés en France, tous alana, tokumi sankolo Yesu Masia Nazareth. Nzamba kondima ya tata na biso mayata, tokumi sankolo Yesu Masia Nazareth ezamala mingi. Voilà, maman Odette décroche, maman Odette yamba. Waouh, vous comprenez? Ça se passe donc comme ça. Et je rappelle que tous en 4 dimanches de prière et délivrance au Yezo Banda Kuna et Longona Mumuna Kolo, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, Oyo Akozala wana na France. Dimanche, Oyo déjà Tozo Banda. Mais moi, notre père Zala déjà wana dimanche, Oyo Tozo Banda yango. Mais lelo, veillez kozanga te, to kumisankolo Sumasia Nazareth, to bonde le longo. Egosa mala, maman Odette Yambite, je ne sais pas qui avoir maintenant. Nous allons tenter d'avoir papa Fiston Bassindi. On va tenter d'avoir. Après, nous avons bien Bandegwa Suisse. Bandegwa Suisse, puis nous avons bien une précision et adresse. Ici, Kawapi, Miloulé Goza, les 11 Oyo. Les 11 Oyo, on a le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, na Suisse, wana à cause de la foi. Campagne, et ça, Mahana. Place, Bazoua, qui baissing les amouké, Bazoua, place, monsieur, Amounene, Bolimbisi. Bazoua, ala. Bazo place monsieur ya munene wapi sika cause de la foi kozala ba pesa biso ba détail nyonso bana Suisse bozo lengela ndenge nini kuna à cause de la foi mais lelo na France to na veiller tozalana. Allô, je pense que papa Fiston est là. Allô, bonjour papa Fiston Basende. Dalingaki na ebite so yoka yenga connexion eza malamu te, je pense que akoyoka
comprenez maman Odette pas invité si possible tenga toujours maman Odette veillez za lelo 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. To comme sanko le soumasi à Nazareth, zamba gondi matata msoma yata. Tozala ne belé et kozala malamu mingi. Nebi ke kuna mali les ali comprenez biso wa chaleur. Vous voyez comment on est en train de transpirer, mais quand même on peut faire ce qu'on est en train de faire. Donc je rappelle que l'élo na 23h te démarrer veiller mais bon avant pour train RR wana ba bisinga 21h30 sili de fois long avant ce que biko ya na train pour que au matin ou participer na veille ou saisir opportunité kanga nzambe na temps pe na circonstance ou eza veille à liboso ya CFC France vous avez chiffre 1 eza chiffre à précision luka précision ekota na vie na yo précision ekota makam na yo papa Fiston encore rappelé. Allô bonjour papa Fiston. Allô. Bonjour papa Rabi Mavinga. Bonjour papa. Ok. Là nazoyo ka bien ebte veillez à lelo kuna CFC France. Bozo préparer ngo ndenge nini? Ça ne passe pas toujours. Oh là là. C'est pas ça. Biso tozo très bien. On a confirmé que veillez à lelo va porter aux ala ouvert à partir à 20h. Et puis tu rebandes à 23h, tu 4h du matin. Ok. Donc, juste moi, précision, on a quoi apporter à mon papa Rabi. Merci beaucoup. Merci papa Fiston Bastende. Voilà. Problème à connexion, Ezali, mais du moins, il a communiqué, il a dit que 20h déjà, la porte est ouverte. Et puis, 23h, tu démarrer jusqu'à 4h, jusqu'au petit matin. Veillez et kozala mingi. Déjà, qu'on a connexion, ça, moi, mon boulot. Et je pense que par rapport à ça, lui soit affiché il y a 4 dimanches au en France. 4 dimanches de délivrance, de prières et de délivrance sous le thème ne crains pas, crois seulement. Ndima kaka. Zalaka na kondima yaka okomo loboko na nzambe. Moi so ya perte de sang apusana ki amona ami lobele kat na bisoki na simbike lamba ya Yesu na kozwa lobiko. Abele tango molai me kondima na ye tango ya simbi pe abikaki ko le sumasi esaki kende kondima na yo ebikisi yo. Yakana kondima na yo lelo veillez zali yakana kondima bongo dimanche to bandi 4 dimanches de prière et de délivrance. Je rappelle que lelo toza na France veillez zawa na France to kumsa ko le sumasi Nazareth nzamba solo pe ya bomoi kasi na Suisse nde toza le 11 nazozwa ndeko fondé Kabea na Suisse. Allô fondé bonjour. Oui, allô Rabi Mavinga. Ouais, oza vraiment en direct na de la foi TV na lintolo bela à cause de la foi oyo première édition est na Suisse kuna bisika bozali d'abord ba préparatif na wezo kende. En tout cas, ba préparatif ezo kende bien Angola Nzambe nyonso eza bien organisé vraiment très kitoko quoi. Donc toujours la papa et moka koma pour na ba finition mais nyonso vraiment eza très bien organisé peuple suisse bazo zela quoi. OK. Nga joa na meko pesa adresse na beti munoko linu nete longwa ngai. Yebisanga na adresse bisika activité ezala na Berne. Oui, adresse donc ezana donc ezana ville à Berne. Na ville à Berne na Suisse, eza capitale ya Suisse Berne. Et puis adresse propre ezana Bernstrasse. Bernstrasse donc 99 et puis 3122 Kerzas Berne. OK. Soki batu ba donc eza mal. Référence ezate. Référence eza seulement donc Berne. Soko comme quand na Berne au Komona et puis église eza vis-à-vis na en supermarché Lidl. D'accord. Déjà ma place au Bunga te adresse sur Betka na GPS Berne Strasse 99 31 22 Kerzas Berne. Donc direct au comme ma place wana quoi. Benga et puis au cas où il a les benga bana Suisse benga bana France oya ndinga ba ya to kumisa nkolo le 11 février na Berne wana. Déjà bakozala déjà belé à France déjà côté Mulhouse, Strasbourg, Lyon. Déjà bazobenga benga bakozala donc Suisse c'est déjà koningana. OK. Suisse c'est déjà koningana makasi. Merci beaucoup. Je pense que le pasteur akoma guna mkonini le 10 to le 11 na tongo akoma erni. Le 10 non akoma le 10 déjà ozala awa. Le 10 ozala déjà
na Suisse déjà. Donc l'église a déjà un niveau église. Pour précisément aussi dans la salle, là, on a aussi salle, donc tout ça. Donc l'église Azar. Ah d'accord. Merci Fondé Kabea. Ils ont confirmé. Confirmé, oui. Confirmé. Merci. Voilà, c'était donc la Fondé Kabea depuis la Suisse. Il a confirmé à Berne, je crois que vous comprenez l'adresse. Ils sont en face, il y a supermarché leader. Supermarché, donc église est en face. Merci et à vous tous qui nous avez suivis. C'était pour des précisions. L'homme de Dieu arrive déjà en France. Donc les lots réveillés, ils ont veillé, ils sont en France. Il y a comme ça coule sur ma scène. Torobina Pongo. Torobina Pongo, tout comme ça Jésus-Christ Nazareth. Les lots, Tozalana avec le prophète Chavni. Eli Tokoumi Sankole Soumassia Nazareth Zamba Solo Pe Abomoyi. Nous serons la CFC Mbimbato Zanabo les 11 na Berne na Suisse à cause de la foi. À part Yango, à cause de la foi, les 11 ils sont à 11h. Je pense qu'ils sont à 11h. Attendez, je vais vérifier l'heure. À cause de la foi en Suisse, et le Wana Moum Nankolo, je pense que vous avez l'adresse. Et Fondé Kabea peut vous expliquer les détails. 10h, à cause de la foi, ils sont à 10h. Tokoum Sakole Soumassia Nazareth na Berne. Merci na pasteur André Ndongala, église La Bonne Nouvelle, Tokozala Wana na Berne, le 11 février, Oyo, à cause de la foi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Trésor Tingi, merci à Boti Kanda, merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maïta, l'homme de la foi. Merci à Maman Rita Maïta. Bana notre Père. Tobongama, toi qui est déjà veillé. Kola la mingte na moyo, kola la momuke. Pour na bouto la laté, tozala to comme Sankole Soumassia Nazareth. Merci na ba notre Père Nyonso. Keba surprise des anafeya lelo. Surprise egozala. Je sais que Nzamba solo pe abomo ya osala. Yakaka na kondima. Ndenge thème ya dimanche to ne crains pas, crois seulement. Yakaka na kondima na. Vous avez un problème à mukanda, vous avez un problème ya permis, vous avez un problème à CDI, vous avez un problème à libala, vous avez un problème à mabota, ko banga te yaka to sambelo ko mona loboko na Nzambe. Nzambe na lobelaka. Na yebi ya Nzamba solo pe ya bomoi akosa kate akosa Abraham te akosa Isaac te akosa Jacob te akosa révérend Okuta Miguel te akosa papa Nkelani pata te Aidi Nabal te bon akosa Mayata akosa te. Jésus-Christ Nazareth est le Dieu vivant et véritable. Merci, on se retrouve aujourd'hui na veillée ya lelo. Merci papa Bogo Sanderson, merci na bandeko nyonso de la foi TV, papa Fiston Basende, merci papa Zola, merci na bana notre père nyonso tokute na veillée lelo kozanga te. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Basende, à besoin que tu Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et komaka peto zwaka. Komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International, yango ni masolo. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Sœur Magloire Litelamou Opusani, frère Jules Ndombasi, maman Esther Ngoya, sœur Cornélie Bessete, et maman Chouchou et Aouti Maroc. Merci. Tout résumé, Zambasa Libinoni pour Azouan Kembo, pour continuer comme ça, il a bino Satanak Samason, peut édifier Bande Kounsous. Merci rapidement. Amen. Nga sœur Magloire nazaki na mpese banda na elongi tinzo to mobimba
na banda pa ko ke ba sali sanga partout mais banda ko simba te kezo ko banda na zeme ya mwana o ti na boche zo ya ka makasi na kutana ser mo bo na nzela ser bijou na ebite so aza abi na bengi nga abi na nga ser ya ka na ye abi na ngelo ni esali obo nga abi na ebi pete me batu ba bi za pese na ke partout ba sala nga me ezo kende ezo zonga abeni nga sum panja abi na nga ke mo ezate oke ko kutana nzambe na nga ya Jean Paul Mayat na ebi se na préféra penda ko kende église yango te abi na nga yi tchanzambe ne épreuve naza posa samedi to kende nga no vanda na se o mona ka o nzamba osela samedi na ye na ndako na bango alakisi nga place avanda na ye na ndako na bango na tongo na zuye to ye abi na nga ndo ye awa lobaka na nzambe sengaka nzambe bolimbisi ti église esila nga mona okuto na basala tosambeli aya kuti nga na papa mobo na bosa nde kombo na ye na kombo koya chaque samedi kosambela na mona ka boye nyonso oyo ezalaki na nzoto na nge ebimi ntango ebimi boye ye makasi boye na moma moboye na oyaka bapuya na mo nyonso esili elongi nango ezalaki bapese partout nzoto bobimba me nyonso esila ngai mpe yako mutu nyonso atunanga mpa soki ewuta na lobaka ke nzambe mayaka mutosala oyo na ekumisa nzambe na ngai eske tokobetela Yesu Masihi ya Nazareth maboko nzamba parcours à notre époque. Il faut tout naïe ma sœur s'il vous plaît teto tuna kaka pe alokola azali ye moko olinga oya ate pona nini nazalaki na église na nasambelaka ayebisinga bado pana problème te eza ndenge mabe te tikalaka na église na biso topesha na korium te noko ozwi na lobiko soko otikala kuna otikali ndenge yongo omona biso tobenga bato kasi te olobini tikala na mema pela mobali na nga awa mobali no pas awa lelo ok d'accord biso tolobaka te longwa na église na bino yaka awa mais soki yo moko ye mai tokangela porte tobetela nkolo maboko makasi merci papa Jean-Robert ndeko alleluya ngape na ekumisa nzamba mayata pona di opération ya hôpital tosaki dimanche na esa nzambe soki naza na opération ya hôpital ya basima babebeka osepela ikoso ya construction hôpital ngai siko nasepelaki nasombana nga sima ntango père abengaki nakimaki mbangu nabaki nzambe kande naokima mbango kote na okesala bashana nga mpe ezalaka mbangu nayaki napesa nzambe oyo nazalaki nango motema ekoki te na bino bakisa na bakisi ekoki te na bino bakisa na bakisi lendi nabimi na ntongo bandeko namoni makambo akokamwa eloko oyo na bandaki kokesomba na mbongo ebele mpo moye na ntango yango na eglize eza te bapesi nga na katikati ya mbongo wana yango nayebisa na pambo nzamba mayata mpe na papa merci modeste papa Jean-Robert tosala to prière eza na frontière te ezwa mpe visa te toyoka mpe manzambe asaleli bandeko osambela na biso na étranger so bapesa biso batémoignage ata mibale nanu ya bandeko libanda mo tozonga go esengo losambo ezaka biyano amen mon père. Oui, bandeko bapesi biso bandeko ya régie bino bozozonga bandeko bazala libanda bana notre père ezanga mamelise nazwa na Finlande nazo témoigner oyo nzambe asali na kati na sikoyo ntango tozalaki koprie awa nazo senti ntango douleur moko esalaka na likolo awa puis lobi nazalaki kosenti babikisamo esalaka na nzoto ntango tozoprie nayoki mpe ya mikusa moko ebiminga na likolo ya gauche na se na likolo mpe na se mikusa ya makasi mikusa mpenye ezosalaka mpenye ezosala mikusa moko ezosala lokola mikusa mpenye na nzoto ezobima na likolo ti tobando prier nga nazwi so liboko na nga nde pasa bakika tosimba esika ezosala biso mpasi na kitisaki liboko na nga esu na se wana na titisi nazbandi mpe kaka koprie naye komona esili
yango na yeko tanto la nzamba asalinga minene délivrer ngani kusesa ngana nzoto ebimi mbala moko ya ebele na biki na kombo na Yesu Masiya tikete nzambe na Jésus Christ Nazareth azwa lokumu. Merci papa, merci beaucoup. Nzamba sali kati na ngai, merci. Amen. Tobete sunkolo maboko poye tazo bomana lokumu ya ba témoignage mambo sana. Tozo na 2 tozo na bomoto ya. C'est bon? Merci. Moyena benga direct izate na kati ko to prière pour na tinda ka témoignage nanga tango père azo loba oya zana malade bo simba distance ko kaka pasi papa na simbi lipumu na ngai ndenge père alondolo bake ekubima maladi nyonso ekubima ezala bandeso ya kolesa papa Anderson na bandi ko prier wana na kati kuto ya musala na bureau na batami na simbi lipumu noki kaka posa ko sanza nde na bimi mbangu na bandi ko sanza na osanza ka ba krasha na osanza ka ba krasha pe no kinzoto na ngambala moko pepele yango na mamisi na ngamayata kazana ba témoignage ebele na lobaka soki na ye nde na koyebisa na okutana pena na père pour expliquer au nini nzambe ne asalelanga mpona koma mpe kosambela na église ya CFC. Merci beaucoup papa Anderson. Maboko wana boyoki onde bobetika te okana bien konga na yoki te yoki témoignage boyoki bien ya ko expliquer biso nana yoki eta na mokuse mama yoki apesa micro papa Jean s'il vous plaît nana yoki témoignage na yoka mona alobi ke lokoleza ye kosala ye pasi azala musala moni sikoyo ke bino moni bino mama mosala nana yoki pesa na kutura elo na yoki na ngati na obeta maboko ne papa alobi libumendo sale passe tango lobi basimba libumu asimbi o déclarer pona ye abandi ko sanza ayoki nzoto pepele siko bobeteli ye obeteli kolo témoignage kolo témoignage obeteli nzambe to kolo témoignage merci nzamba zolopo maman nani s'il vous plaît ozala wapi ngai mama chouchou na Kasongo nazala na Maroc na landaka naza musala nzambe diagonesse l'église Songolo na bandai ko landa pasteur de la foi na ba internet bon eloko ya liboso enseignement moko apesaka ya parcours d'un héros vraiment ezaki touchante parcours d'un héros alobaki si réellement tu crains Dieu soki yo obangaka nzambe eke ozomona ke makambo ezo marché te continuer ko bondela ti okomona ba kostra ekofungwa même si porte na nefungwa mite ba kostra ekofungwa pona yo mwana na nzambe enseignement wana na milela kana katanda na koma ikolanda bango de minuit papa Landu pasteur Herbi bango nyonso na koko banda prière de minuit 6h pour na mona vie na ngate na banga kanzambe dona somona rien ne marche nazana mwana na ngai ya 13 ans. Bon, je ne suis pas mariée. Donc, nous avons makambu ngana kiela na mboka wana timu comme ce pasteur de la foi lobby, il faut retourner au pays. Bénédiction nous est en Congo. Ah, Congo bazolo baba kuluna il y a la souffrance là-bas. Comment je vais faire? À confirmer. Na ba suzui décision na yebisi mo na photo kengi. Seigneur lobby bénédiction na biso en Congo. Na komi awa. Wana pasteur de la foi émission na ndoto. Pardon? ezalaki enseignement il y a pasteur de la foi que belé bakanga min étranger bazo nyokwama mais ba bénédiction na bango na bamboka musu bazali ezali kuna te ezali na mboka epai bango bauta mais bakendaka batuni volontaire nzambe te ndetangu na enseignement na le na moni bakostra bandi kofungwama nga na lobi fona zonga na ye kozonga na yaka chaque mercredi awa na Codef na yaka mercredi mwana ye kobelanga mwana saki crise na memi mwana na hôpital à Bobi la dawa samedi na pokwa lundi médecin tangaye à lobi l'enfant si elle est morte nga lobi c'est quoi oh ma fille elle est morte nga bino nzambo nga na yoka ya de la foi
oya herbi lokuta mwana nanga kufite malgré ngana momu na nzambe Seigneur a confirmé ngaite tangu leki nanga sambela kawa tanga yiko la nanga l'hôpital to coach na ambulance na bandi ko belela nzamba mayata na bi si le type là il prie le vrai Dieu Seigneur si le type là ba camarade nanga bayaki balobi mwana makole komi piom donc l'enfant n'était pas là na bi long quel type mayata non na bandi ko belela na kati ambulance nzamba herbi mayata na lingina bino batu koloba inga na yao mengana yao ponga na ko kunda mwana jamais petite sœur nanga zaki na kati ambulance to komi Saint Joseph na lobi bo précéder ba précéder na Saint Joseph to zaki na mbongo te na komi directement na réanimation ba komi ko pesa ba kiso fele o ezalaka te ngana lobi na nzamba mayata na yoka kuna balobaka foi kaka wana foi na réanimation bazo mona comme un génie au semble ngala isi bango nzamba mayata zali awa yaza mtafua bino bo sala ka musala mwana zatenga bi azali mwana sali 4 jours à l'obarate alinga na rate j'appelle le Dieu de mayata kitana ningina mona yo mtolobaki na ngana yawa bénédiction ezawa mwana yeko lamuka mwana bimi betela Yesu Masia Nazareth maboko toke na pédiatrie ba mbongo nanu na nyonso esili baye ko pesa ngai facture ce qui y a ba 2 millions c'est comment là ba $1200 donc une copine la na binzamba mayata na foi akosa nazo banga te copine nanga zui charge a foutu hôpital a zui na charge ya mwana na ngai pour akende kotanga à l'étranger donc j'ai béni l'Éternel l'équipe non yoka dans cette église si vous voyez les gens là bateau bazana nzamba solo ce qui biso to bande biso tozo bonde l'Éternel tozo mona neti esiko eza likolo pa nzambe nzoka eza na mabele bozo ba valeur ya esiko te bozo ba sala nzambe valeur na ba ils ont un vrai Dieu moi je prie je suis servante je n'ai pas peur moi j'ai besoin de Jésus de changer ma vie je n'ai pas besoin de l'église j'ai besoin de Jésus-Christ de Nazareth qui me donne un écoute je change ma vie nzamba oh Dieu il y a un Dieu dans cette église Dieu vivant non le type si il a rencontré le Dieu d'Israël nzambe Abraham akutana na ye le Dieu qui a sauvé ma fille oh non soke zalaki ngai merci maman Yesu Masia Nazareth apambola ko continue au sein de l'homme au nom de Jésus de Nazareth amen nzambe so tatoli azui kebo aosalelo lisuku amen tika Yesu Masia Nazareth nzambe akondima nanga tombo amalisu est-ce qu'on peut acclamer très fort le grand vainqueur de Golgotha nzambe akondima na biso akosaka te aza na bomoi nzamba mafuta te ya singa te ya mai te mais nzambe yako ndima il s'appelle le chef et le consommateur de la foi acclamons très fort le grand vainqueur il est Dieu toza na posa ba église tozali na posa Yesu Masia Nazareth bien dit wana posa ba kombo ya ba église te toza na posa ya Yesu Masia ya Nazareth epesa mela ekombo likolo ba kombo nyonso. Merci. Shalom Église. Kombo nanga se Irene na utaka Bibwa na vai na Bibwa na yokolanda ba prière ya mercredi. Témoignage nange eza banda basalango opération awa. Depuis 2021 na yokaka pasi. Opération nini? Opération appendicite. Na yokaka pasi atole fufu mukie pasi. Osala boyo soka pasi. Si tu es pasteur de la foi na TV, leki nanga kombone Nadège. Ayebi singa lobi to landaka ba prière mercredi to kenda ma Irene. O na moni eza bitumba kovanda boete. Nga lobi te nazonga kuna na hôpital bongina kota sur radio. Ya lobi nanga te kokota radio te to landaka ba prière to kendaka nzamba ko sala. Ta bitumba nde to zala na ona famille. Na bandi ko landa ba prière na bandi ko landa ba prière. Tinande toyaki décembre awa pasteur de la foi yokotia prière oyo ya différence
tobandi koya lobi toza na 4 mercredi ya différence tobandi koya kaka ba mercredi nazoya mercredi lelo nayaka mpe na mwana na ngai natiki ye nayebisi mobali na ngai abi nakomema mwana na ngai te nakotika ye bongi nakende nga mo nakende kobondela nakoya nde toye nakoti wana navandi paster de la foi bandi kotinda basije papa tobandi kobondela nayoko ndike courant na nzoto na ngai courant ye mbala moko présence ya nzambe mbala moko ebambinga nakwei na sepu nabandi koyoka lumière efongwami nzoka nde nzambe azalaka boye lumière nabandi kokanga jésus baprotokole bayembala moko basiminga ntina makolo babandi koninga bibotikanga jésus bana nzambe esika oyo nzambe azali tobondelaka nzambe solo mpe ya bomoi douleur mpe esili mbala moko ekatani nayoki kimia na nzoto na ngai ondike eloko moko ezalaki elongwe na nzoto na ngai yango naye kokumisa nzambe ya mayata betela yesu masiya nazareti maboko kombo na nga ser nadege nga na ndosambela cfct bakamarade na mbenga cfc na ndosambela mwana ngo ya cfc nga na boya paster de la foi nga bite nga kuna te ndako na nga ya kozika biloko eziki me nautaka voyage Luanda naye na maladi mwa kosu na meme na ba hôpital bato kutu babina na sida jusqu'à présent kosu wasana ici là te dernièrement ye makasi dimanche na fandi kuna pasteur abi samedi na ensemble la pona bato babela na ebisi magold nga bi magold moni kosu na nga o lokwa bato babi za sida nga na okeno armée na ça c'est examen sida lakini armée na ça c'est examen sida babi na sida ti babi za tuberculose te yo mtu kitongo boza na tuberculose lundi na abiki minga ngope balo bano mtu kitongo za na sida bato sida kitoko mibala kitoko basa kitoko ni bato sida bon une manière d'encourager au gars babi za tuberculose te lundi na baki malgré ko bimala ngai na banda na prière ba mama na koti prière ba mama ali na bimana kende sika na kendaka spécialité na zongi na ndako na lali na ebisi nzambe kosu oyo aneo eza na différence nzambe nga ndoko kumisa o kosu esila lelo na bino banda na prière po sima na bima na fandi na sima pasteur abima la di nyonso dérangeant bino lelo ezotikala kosu atana o kosu le bimisa crachate na sala be examen luka craché zalate na simbi libumu na okionde na zo sanza na sanzi na bimisi crachat jaune na bimisi crachat jaune pasteur abi lelo tokota na présence ya nzambe na okota na simbi mutu na ngai na yoki ondire eloko mo batiaki na motema na ngai na bimisia mbala moko na kwei donc na yoki ondire nazala sous maladie te kosu nyonso disparaître yango na ekumisa nzambe. Merci Papa Jean-Robert to la témoignage à frère. Bon, moi, je suis à 7, je suis deux personnes en ligne. Je dois clôturer comme sous. Ton témoignage est très important, papa. Et ça, nous sommes au terme dans le témoignage. Zamba zo sala kana kusa ayoka azwan kemu. Do bande comme so batikali lokola mama Amba Elisabeth, sœur Nadège Mayamba, maman Marie Lutonadio, maman Irène Pemba, frère Nabiso Dadi Tumpa, je crois Tumpa, tout ça. On va continuer à mercredi prochain. Donc dès que tu es là, tu as des personnes en ligne. Et puis tu continues le programme pour le témoignage mercredi prochain. Merci. Shalom Église. Nga frère Gilles Dandombasi. Bon, ngai na santa passe mo na kata mutema. Na bota mana ngoti. Na za na ngopete na fi na ngame kana kimukolo mo sentir mutema na ngalo ko mo vimba na ndenga kati. Na me la pe ki cité parce que dans l'hôpital mo ba bisinga ke
oh tantôt ça fait à gastrite de ça la bon mais là bakisi oyoka bien bon na mela bakisi o komela na mela mais on a solution té mais ndenge kana yaka na CFC na bisa nzambe ngai délivrance na ngai na lingité et la ngana nzela ya nganga moko to mama moko songolo kuna bengi kele kuna biso apeso kisi koyoka boy na ba ngaka na juste na CFC dans la délivrance le to e prière lelo ti papa osambela ti osaba déclaration bo simba esika sta rabino passe na simba ki na mutema nanga place au ma passe 8 anga na se atolo na simbi wana tant papa no déclarer na senti le rôle liboko moko e simbi ngai na puissance mona kati nanga mbalama na komi ko kosola mbalama na kuei na kiti na se na ndi ko kosola sibisma ndi ko bimisa bakrasha na sanzi na senti so na pema kasi boye bapanzi amesa langa papasi mais tant on a pema tati passe déjà suscité na pema kasi pour sala la ça que oui ceux qui sont dans cette délivrance oui délivrance est côté en tout cas nzambe ya papa na biso mayata nzambe wana atomba le papa na biso makasi koleka tika balo bango makasi tout est bien nzambe oto sala la nzambe ya solo pe bomoy ata nzambe akisite akufa te kasi mingi se kwa na kwa Golgotha yana ko tombola nzambe wana azone lokumu merci beaucoup tombola Yesu Masia Nazareth na maboko na biso nzamba zo lokumu amen na kombola nga ser Dior nga na prière na bino te mais na komi pour partager na bino nga na prière na combat spirituel pa mama olangi mais kuna eza ministère bana ministère au cause à peine église na yo au prière même bana mama olangi baza pe na église na bon ba prière na bandi kuna na âge à 14 ans na kena mukuse siko kala na 2019 tonti na nga na France ba ki conférence mo ezaki a ya pasteur de la foi na yeba kala na terrain ya Bouddha ba sœur Irène tant bazali côté son anji après na yebi wa manji te na comme yeba kata na zoya parce que les jours de la conférence wana na sepela na makamion so elekaki à partir de la paix tanti na biso tanga zongi na ye mikope lekele kati aujourd'hui na soana kamara na mo apakola mafuta nga esinga mkoso bidio mkomso na ko bengi soko olinga makamwa nzambe mingi ba mama pleureuse biso abi mkomso na bengi so na prière na biso to kenda na njili ngabi panani abi pa pasteur de la foi ngabi na lukaka ye ngabi na lukaka bo lukaka ngabi to kenda ka la conférence ne mo be place boye mais tellement na yebi njili te tellement ma Matthieu a été touché en andaka ko ba mkomoko il faut que nzamba la kisanga prière na ko mosamba ko mena zo occasion te to kende ndeto yaka donc on peut yaka ba mercredi donc le premier jour ka on a yaka memanga awa balamo bateka ki ba polo na ba bati na est kama na mbongo ko kati mais il faut na somba tant na sombi pango tant to bimi to ando kende singa di yo makamwa nzambe ngaku na ya akala na stika ko somba te mais yo participe ma nzambe bobo ko nzamba pambo ngabi nga nzambe na za bébé na nga moko za 14 ans donc on a comme il y a bébé on a utobé la makasi tant a beli ça qui va 23h et quelques tellement le la liboum na une photo wana na chena liboum na nga binzamba bayata les dieux de papa et maman nga mzambe nga bana na botama na kenda na église mususu te ozu photo anani photo ya pasteur de la foi batch wana nga bingana na kenda église mususu te mais on a kuna par la foi na ina mona miracle première fois na kenda église mon a se retrouver mais kuna no ki no se retrouver no moi kama kamnyoso le quoi combat spirituel c'est que prière na reza kuna na tie photo pour moi na ngande kolela prière chanter douleur ici nga mona zaka na douleur mona panzi ici là na zo photo na tia panzi nanga prière na ka yo tsaka photo bachi wana na est-ce qu'on dérange jamais l'estomac makasi estomac comme sur la na maison na oteka mafuta na zo ka photo pa bachi wana na lasinga bizamba bayata kanisanga na umene estomac autant mulai yesu yo kelanga ma donc on a 20 ans ka estomac douleur ici les lorsque autant on a zoya tonton mo boy asinga bi na voiture abi madame oké pona tambola e mona mafuta nga lela na ona mutubwe asinga madame oké musala ronde nga bi te na kenda mercredi miracle papa pasteur de la foi bi autant benga bi bon biso batamisala tokenda ka prière na tongo na poka manje na zoati yo surnom mango mercredi miracle na benga ngome po biso na kana mercredi miracle ni risque ekota nzamba sikosiplo nzamba silowe nga asinga nzamba senga bi bon la kisa mafuta oyo sala kawana
nde nalakisi ye produit na ngai ntango atala bon na sepe nango aye nakokosomba combien ngai o 10 dollars aye bon mpona aujourd'hui nakopesa 5 dollars naza ya bato ebele nde natekele produit ka awa ser moko lisusu ka le jour mercredi na nde koya fi mo atuni nga oki nga bina ke prière pa pasteur de la foi topesa ye mpe banimero namona tanti mo abenga bi nga naza ser a codef nga bi codef nga nayebi codef tabika pa pasteur de la foi nga bi bon nayaka kaka ba mercredi non na ya ba prière musu te osava babi osala mafuta naza ya mposo otekela nga produit no nde nateke produit nga binzamba de la foi kaka nde bakomi kosomba produit na nga epa pasteur de la foi nakoteka yango na nkombo na yesu église mokolo moko yango nzamba de la foi naza na foi na ngai ke nakoteka baproduit na nga awa merci nzamba pambolomi merci tobeteli nkolo maboko kasi nalingi na rappeler likambo moko est important que le Seigneur bénisse notre sœur nzamba pambolo soki ya yo etekama tetika moninga azotekana s'il vous plaît sert à témoigner foi na ye esalaki ke azwa batch atia estoma na esili elobi te yozwa batch ya pasteur de la foi okomensa elongo baprière ekoma idolâtrie toyokani na insiste na makambo na ndenge na nga des fois nakoma koevite kutu kotiaka bilongi na nga to foto na nga na babatch mpo olataka yango mais natiaka yango à cause ya alliance nasala na nzambe moto mosusu oyebi te moto akosala eloko mpo na nini naloba na nzambe kala naloba Seigneur tombola nga mpo kombo na yo ekumisama. C'était ma prière tokosala groupe tobanda bathéâtre nasomona bato batombwama nazoloba na nzambe atombola nga po esika mosusu oyo so nayebani te nokokota te nayebana mpo nakota na facilité na te ya sakomala. C'était ça. Alors bilongi mosusu lokola ya biso eza bilongi évangélisation tozana bato lokola bamama Nicoleta bandeko ebele na tina niveau ya checking azosala checking alati la coste eza na elongi na nga mais mutu mwa bakilo eleki poka na linga passer de la foi mingi osambela kuna leka eza na bato ebele lelo même na ba réseaux sociaux bazopambolama na bilongi na biso asali eloko na ye atie elongi ya passer de la foi des fois bato presse basili kaka bato presse batomboki mais pourquoi atie elongi bazoloba loba bandeko presse ti bakobenga bato balongoli donc elongi de la foi ekoma nango mpe mo elongi oyo bato bamo olela ngo mbomu. Alors bato soko milikambo surtout biso na précisément na Kinshasa bato batanga difficilement au check campagne d'évangélisation à cause de la foi komika be critique bato ba okipango te o ba otanga ba ozamuke mais so ba moni photo o mona ni na mo ya pasteur de la foi eza nini ba komi ma tunio so eza nini et yo komi ko expliquer te toza na campagne eza boya ngwana elongi na ngeza rapona évangélisation na évite so na me faire comprendre. Mais ezate ozwango okomisango pona ba prière wana idolâtrie. Nous prions seulement Jésus-Christ de Nazareth. To sale à cause de la foi maman dit la zawana nzamba pambole auti poto autoya mama na ba maman dit la kufi toke na hôpital mokambi kosi zo landa ngaza ayebi toke na hôpital ba chinois to bimisa corps ya ba mama ba maman dit to zalaki na ba veille à cause de la foi bana ya le groupe le bon samaritain balati ba batch mais ba lelinga na morgue. Maman moko jeune sœur pasteur na lingaki nzambe abelaki batuni bunga kufi na nini babi mama tanga te sœur bakomi za campagne na kufi te donc lokwa moni photo na nga na morgue ya moni kanga na kufi donc c'est-à-dire biso na Congo précisément na Kinshasa batu batanga difficilement yango mutu mo loba so lingo bomba on a livre po mutu ofongola zate. Donc yango moni bilongi na nga de fois mona to tchaka ngo na moi t-shirt na banini po e attirer batu baya bakutana na Christ lipa kute benda batu bonga mutu na ko benda mutu te batu balandi Christ po na lipa mais bayoki liloba batikali mutu musupa ko landa Christ po moni de la foi alandi de la foi makuta na Christ atikali na Christ. Donc ozwa photo te osaila ngo prière wana eza idolâtrie nzamba opeso mukongo. Amen. Merci. Tozwa deux personnes to chité. Merci.
napesa témoignage na ngai o nzambe asaleli nga na ntongo ya lelo ntongo tozoprie papa lobi totelema makasi ezalaki te tema nazalaki na opération basali nga opération ya gorge mwana ganga makasi eza te nazalaki na kati ya chambre nazosala priere na kati ya chambre na bi nzambe makasi eza te papa bi totelema nazokoka kotelema te nazalaki ya kovanda me na sentir onzeli motu moko atelemisi nga noki nzoto pepele na telemi nakomi koprie makasi na sentir nzoto na nga mpenda pepele kimia madouleur eza lisusu te na gangi pourtant nakokoka koganga te na gangi voi eza te parce que naza na opération na gorge me na gangi nzambe anapesi nga liberté na sentir onzeli eloko moko kilo moko elongo nga na nzoto nakomi libre vraiment na ekotemane vraiment ngolamu ya nzambe papa o mayata azosala ya mingi ezali me na ekotemane oyo asaleli nga lelo yango napesi nzambe wana merci papa mayata nzambe amona yo merci aya kolopa mona bino mpona fidélité na CFC nzambe apambola bana notre père nyonso na oboza awa na oboza libanda mboka prière eza na frontière te tant osambela se concentrer comme de bauti oloba uti Maroc peut-être yo soko awa osambela distraction bato baza na étranger bamonaka ndesi bakoma mbala moko awa baya koluka nzambe mayata alors ntango oza awa yeba qu'il y a un Dieu vivant et véritable Jésus-Christ de Nazareth oazelaka yo na rencontre soko ye na motema na yo ozokumise ozobinela ye ozokoadore ye et puis oluki ye akoomi monisama voilà tozonde kosuka nzambe na ngai na oyo asaleli nga minene nga na France na Grenoble ezalaki na eloko moko evandeli nga na mongongo naocomprendre eloko mo mpe te pendant 2 semaines yango oyo naobondela kutu priere nde naza na bapriere navandi na ndako nazwa congé nakota na bapriere na mosala donc papa azobondela lobi moto ya moto asimba eloko oyo ezoderange ye nga nasimbaki kaka mongongo na ngai nasimbi mongongo na ngai kingo na ngai eplace eloko evandi na mongongo donc papa déclaré naye koyoka eloko wana ekiti yango nakokumisa nzambe na ngai na bagrande chose asaleli ngai eza na makambo ebele oyo nakoki kotémoine mpona mokanda na ngai na 2018 nazalaka na foyer mama leki na ngai abengisa ngai ntango nakomi na poto awa makambo ekomi kosimba te kofinga kolakela ngai kolobela ngai mabe nyonso na bandeki kotika maboko ya nzambe na bandeki kaka kosambela nakendaki kovanda na foyer donc ezalaki bitumba témoignage eza molai mpona kokata na mokuse ezalaki jour mosusu nalalaka na tv na ngai poelele natiaka chaîne ya de la foi jour mosusu kaka nalali boye napongi na ngai nzambe azolakisa nga pasteur de la foi akoti na chambre na ngai alati chemise ya bleu ciel bazoprésente ngai balobi ke aza professeur na ngai ntango akoti napesi place avanda bamwa biso basi nde tosimbaka kaka ozokende bozotourne lor nazokipe mpena pasteur te ekomaki na ta mo boye naye kosutuka na pongi mama leki na nga abengi ngai na ntongo bandi kolaka naza likolo so nakiti na koyeba nakomaki pre nake kosamba nakesamba liboso nazwi te nakesamba ya mibale kama ayi kobenga nga batini convocation ya mibale nakoti baprie na nzi kobonya nakesambela po bapesa nga réponse esalaki 9 mois na 9 mois na baye kopesa nga réponse azonga décision to atindi deuxième courrier na samba troisième fois nalembaki nzamba pasteur Maël Tate na bandeka ko prier parce que nga na prier ka na ligne ka na télévision et pas pasteur Mayata na bandi ko prier na bandi ka ko prier tant convocation ne ye pona ke na kei na sambi na yebisaka mutu moko te na sambi na silisi na zongi et ko leka 3 jours 4 jours bat na Paris ba mona nga ba isi mama leki mona na ki Paris mama leka tuninga yo kenda ki Paris abenga téléphone ngape na sina kenda kabita na bisa mbongo na zaki ndoki te tango ki ko samba oboy ko ebisa ngai pona ko zala ndoki esi na ngwa lobisa penga lisusu te ki parapenga te na vanda na ngai titi yana biso mbala eko kufa tanga kufa mbesali une semaine na morgue na eko yo kasikoyo nani avocat na nga bengi ngai abi na nga bibishi to gagner mwana sepeleza te na ndi kotalo kwa mambo ikotaki molili mwana zo kuanza kosepana mama ndo ebisanga ezate na pesika avocat na nga ka merci beaucoup ya zo sepelanga na sepela te tant sikoyo na eko vanda respicer na nge sili nazokende na prophétie pona ke ko renouveler respicer na kuma kuna babi na ngai assistant na ngana na lobby na ngana naza na ena tant na ke na prophète na vandi na zela
nake ko renouveler respicer na koma kuna na nini na prophétie babi na nga na mukanda na nga 4 ans nazela courrier na nga eya na vandi nazozela courrier na nga eya tant courrier na nga eyiye pona mimela ba dossier senga na prophétie pona kende ko na remplir na ke ko kotisa na courrier na ngai na ke ko pesa bango mukanda na ngai komi 5 ans nazokumisa nzamba mayata na nyonso o ya sayeli ngai a changer mukanda na ngai banda na 1 à 2 à 3 à 4 ans a changer ngo na minute yango eza témoignage ya motuya o nazopesa nzambe ti lelo mama leki na ngalobisa ngai te afutisa nga mbongo na ye na futa na ndako na ko futa so ndala na Maroc na sala calcul loko na moko te tika na maboko na nga yango na kumisa nzambe na yebi nzambe apesa nga mukanda na pesa nga msala pe akopesa nga force ya kofuta mbongo wana elanga bituma makasi na koma kolota mama leki na tina bandoto koma kosenga nga mbongo yango nde nazokumisa nzambe nzambe lola apesa nga su makasi o ya pesa kingai na ndenga pambola kingai apesa nga msala na sala na futa mbongo na ye na kumisi nzambe mayata penza nzambe pambola pasteur na biso apambola na ndenga utilizaka ye na ndenga peso nyeso dotseke na mabondeli nzambe apesa biso ye nzambe azwa lokumu. Merci. Bien, bande retokangi miso sambe. Loba nzambe merci. Loba na merci pour na nyonso saleli biso. O to moni na onon to monite. To tatolio pour na minene nona nzela ba témoignage. Sepela ozwa lokumu satana yoksa masoni pe témoignage oyo fortifier nga pende konanga mususu na komba Yesu Kristo ya Nazareth to sambeli.